Tovangi na kombo na Yesu Kristo. Amen. Simba moninga za pembeni na yo. Loba nanu tosengi te. Lelo tozosenga. Tezopesa mela biso. Tobeteli Yesu Kristo maboko. Totangi na kokanda na Apocalypse chapitre 3 verset 8. Apocalypse chapitre 3 verset na yango 8. Totangi na kombo na Yesu. Amen. Je connais tes œuvres. Na yebi misala na bino. Voici, parce que tu as peu de puissance. Ata bozali na makasi penza te. Et que tu as gardé ma parole. Mais boko wangani liloba nanga te. Et tu n'as pas régné mon nom. Bo wangani ngai nzambe te. J'ai mis devant toi une porte ouverte. Na teni boso na bino porte moko ya pwelele. Que personne ne peut fermer. Moto moko te akoki kokanga yango. Est-ce que moto moko akoki kokanga yango? Je connais tes œuvres. Na yebi misala na bino. Nzamba zoloba ayebi musala na yo. Eza na bato ebele bazouta musika. Bazokuta na bambuteyage. Me bazobanda mbangu mpona koya komona Yesu. Tala, Jasser azalaki ministre ya finance na Israël. Ministre ya finance ezali poste moko facilitaire. Mais mpona koluka lobiko akimaki mbangu amati likolo nzete mpona komona Yesu. Atalaki mbongo na ye te. Atalaki baproblème aza nango te. Atalaki nanu na ne te. Atalaki nanu na lambi te. Atalaki nanu na sali boye te. Liboso nakima nanu mbangu. Rendez-vous na biso na Yesu ezalaki nini? Piazo déclaré. Alobi na yebi misala na bino. Misala ezali liboso na Nzambe. Misala ezali liboso na Nzambe. Po Nzambe atalaka misala. Nzambe atalaka nde misala. Okotelema liboso na Nzambe. Okotalisa Nzambe nini? Liboso na Nzambe okopresente Nzambe nini? Eza mawa. Tozomona bafrere bana misala ya molili, bana misala ya ekobo, base misala ya ekobo. Afrere bazobundela mwasi, bazoswanela mwasi. Misala nino kopresente na Nzambe. Misala ya moibi, misala ya kochola, misala ya koina, misala nini? Pona kokumisa Nzambe nzoto kilo. Frère moko alobi nzoto na nga oyokisinga soni. Nabisaleli yo nyonso, napesi yo nyonso, me yo te na lilita otikinga owanganenga. Tozo préparer enseignement. Na basengene koya kwa tozana na bonde na enseignement pour expliquer bana na Nzambe entre nzoto na esprit na âme. Ndenge totelemi boye tozali trois personnes différentes. Tozali na nzoto nde tozomona boye. Na kati ya nzoto tozali na âme, tozali na esprit. Toko expliquer moko na moko. Nzoto kilo mais faites
ceux qui battent 19 vers, yo 18h50. Au colis déjà wana, apporte tonda, mais pour la kota la baninga na passe, nous autres sala nini, ezole. Pour la kokenenda par exemple, nous autres sala nini, ezole. Mais pour la tayoshi yamba moto, et pour la sapé na monanga. Alléluia. Nzamba za kologa na biso lelo. Na yebi misala na bino. Nzamba kala kande misala ya moto. Soko na misala malamu na miso na nzambe. Misala no ekosala nini? Ekoganga liboso ya bitumba na yo. Ok. Parce que tu as un peu de puissance. Parce que tu as peu de... Je connais tes œuvres. Voici, parce que tu as peu de puissance. Poto kundana satana tolonga ye esengeli tozana misala malamu kati na nzambe nzamba tana misala na biso bongo akota kati na biso potolonga bandoki ya mabota potolonga misala ya molini yo moko okoka kolonga misala molini na makasi na yo kolonga te bien-aimé esengeli Yesu Kristo amona nanu misala no ya malamu ozo sala liboso na ye bongo ya sala nini akota kati na yo. Ok. Et que tu as gardé ma parole et que tu n'as pas renié mon nom. Obateli liloba nanga nani abatelaka liloba na nzambe eza mutu oyo atambolaka na kobanga nzambe ezondima Yesu Kristo banda kotambola na vie ya sanctification eza biloko mibale mutu ntango se repentir oyambi Yesu Kristo etikali leloko moko kati na yo banda kopratike yango na sanctification kolanda bisengo ya mokili te vie ya sanctification elinga mutu nekobo te elinga mutu na masanga te elinga mutu na koyina te mutu na kotoka te mutu na bondoki te mutu na makambo ya mabe te tambola na sanctification yango nzambe alobi lokolo wanganinga te lokolo bateli liloba na nga toke. J'ai mis devant toi une porte. Que personne ne peut fermer. Jérémie nazana ba projet de kolo na bino eza ba projet ya pasité ya kolela te mais eza ba projet ya esengo soki nzamba te porte liboso na yo oyo afungoleli yo okoluka mbongo te mbongo ekoluka yo okoluka libala te libala ekoluka yo okoluka musala te musala ekoluka yo okoluka lobiko te lobiko nde ekoluka yo wete porte ya nzambe eza porte ya bénédiction eza pe porte ya kimia. Alléluia. Tokoteli Yesu Kristo maboko makasi. Nzambe lobi na yebi misala ozali kosalela nga ata boza na bino na makasi te kasi lokola bowangani nga te lokola botosi bobateli liloba na nga ngai nzambe nazofongoli
fongolela bino porte moko liboso na bino. Moko te akotelema na kokanga yango. Bien-aimé, Nzamba lokotaka ba famille oyebana te na tomboli. Nzamba lokotaka kaba oyo mokili monati bazanga tina nda lokota sali nini akomi tina tina. Ba oyo lelo bakoma ba famille ya baya oyebi vi ya bakoko na bango basufaki te. Oyebi vi ya baboti na bango basufaki te. Oyebi place Nzamba lokotaki bango te. Bien-aimé, yango mo Kristo kolula te. Mo Kristo lula liloba na Nzambe. Mo Kristo lula vie ya prière. Zala frande ya Yesu Kristo. Ata na pasi, ata bisengo, ata kozanga, ata maladi, ata bitumba. Kangama na Yesu Kristo. Zala na vie ya ma bondeli. Tambola na kobanga Nzambe. Petalobi. Na yebi misala na bino. Na yebi misala na bino. Lokola kowanga ninga te. Okoki kowanga na Nzambe na nini? Mutu awanga na Nzambe na nini? Kaka tako mutu asumuki. Atiki Nzambe. Nzambe atikaka mutu te. Mutu nde atikaka Nzambe na nzela masumu. Eloko mususu te. Eloko mususu te. O mutu atikelaka Nzambe. Mutu atikaka Nzambe na nzela masumu. Soki masumu esekangi yo, meme kosambela okosambela te. Po masumu yango eza Satana. Le seul eloko oyo eliberaka biso eza kaka vie de prière. Nzambe alobi nayebi misala na bino. Oyo bozali kosalela nga. Lokola bowangani nga te. Soki Nzambe oyo azopesa eloko ya motuya ezali pema. Tala pema oyo eleki biloko nyonso omona na mokili. Eloko ekokani na pema eza te. Mais yango te Nzambe apesi don gratuit na moto nyonso azala nango. Bamagasin bapharmacie baoteka biloko nyonso. Moluka pharmacie baoteka pembe eza te. Mundele afabrike ate ya oxygène na bonbonne. Mais bato baokufaka baozwa yango te. Kopema mokolo nango eza moko eza Nzambe. Mobutu milliardaire akoka kosomba pema te. Michael Jackson monde entier musicien lekaki na mbongo aza te makoka kosomba pema te. Natali bato mbongo oyo bakoti lelo na bamorgue me bakoka kosomba pema te. Menga na yo twana biso na eloko te. Twana biso na nini te. Meloko ya motuya oyo Nzambe apesi biso koleka biloko nyonso ezali kaka nini pema. Nzambe azolela. Nzambe azolela. Alobi frère Tony nayebi misala ozali kosalela nga. Lokolo wangani nga te. Ogarde maloba na nga na pangu soma ya miso. Zelo zomona nazofongolela yo porte. Nazotia porte moko liboso na yo. Oyo eza polele mutu moko akoki kokanga yango azate. Ya famille basangani. Ata bandoki ya libota no basangani. Ata na bakoko no basangani. Baluki kokanga pema na yo. Bakotikala kokoka kokanga yango. So oyo Nzambe fongoli moko takoki kosala nini kokanga yango. Oyo Nzambe bongisi moko takoki kobebisa yango. Alléluia. Est-ce que vous ne pouvez pas commettre la liste? Apesi biso pema yo fele
oyo ezeloko botuya yango na ntongo ya lelo alobi nayebi misala na bino ndenge olongwe na ndako noye awa oye kosalela nzambe bongisa nde ere ya rendez-vous na ona nzambe baoyo bauti mosika nzambe aomona baere balongwe aomona ndenge baokima mbani aomona ndenge bazoriske na baaksida aomona ndenge bazoriske na makambo ebele mpo na koya koluka ye eza kosalela nzambe misala wana porte ezala polele mpo na bango porte ezala polele mpo na yo bien-aimé moko te kotikala kokanga porte wana ata balobi ndoki wana asilisa famille asilisaki nde bango mpo porte na bango ezalaki ya kokangama oyo biso porte yesu kristo afongoli na ntongo ya lelo moto nyonso akomeka koya mpo na kokanga akomona yo te na porte wana akomona oyo afongolaki yango kombo na ye yesu kristo aza na nguya kofongola mabele embela bandoki nyonso ya libotano na ntongo ya lelo oyode bien-aimé ozolela nini ozokanisa nini problème no mokristo kowanga na yesu te kowanga na yesu te kangama na nzambe kontinue misala ya malamu liboso na ye kontinue misala ya malamu kima masumu pete porti oyo atie liboso na yo eza deja ya kofungwama oluka mbongo te mbongo eluka yo eloko moko to koluka na makasi nyonso ekoya na pasi toboteli yesu kristo maboko totangi na mokanda na Jean chapitre 16 verset 24. Jean chapitre 16 verset 24. Jean 16 24. Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé à mon nom. Ah, Yesu azakoloba na biso tisikoyo nanu osendi kaka te na kombo na nga. Mokristo ozosambela me tisikoyo Yesu anaposa yo senga na ntongo ya lelo Yesu anaposa yo senga na ye oyo nyonso yo olingi alobi jusqu'à maintenant nanu osengi nanu te tuta. Demandez et vous recevrez, afin que votre joie soit parfaite. Alobi bosenga na ngai mpe bokozwa po ete botondisama na esengo kati na bino. Moto moko otondisama na esengo na ntongo ya lelo azosenga na Yesu Kristo mpo azozwa ozotondisama na esengo ozotondisama na esengo. Alleluya. Bandela biso yango mon frère. Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé à mon nom. Demandez et vous recevrez. Afin que votre joie soit parfaite. Alléluia. Nzamba lobi tisiko nanu bosengi na kombo na ngate. Mais chaque jour, toyaka kosambela. Mais pourquoi nzamba zoloba tisiko non tosengi na kombo na ite? Mais mercredi tozalaki awa. Vendredi peut tozalaki awa. Dimanche peut toye. Mais pourquoi zoloba boye? C'est parce que libondeli na biso totambolaki nango mosusu na kozanga kotosa nzambe. Totambolaki nango bien-aimé na kozanga kotosa nzambe. Tale tamboleli na liboso na nzambe kongisa na nzambe eloko ekaboli moto na nzambe eza kaka lisumu.
eloko ezongisi bolingo ya moto na nzambe eza kotambola na vie ya nini ya repentance. Repentance yango nde mama délivrance, et délivrance yango nde mama ya prospérité. Nzambe nano asalela moto kati na masumu te. Parfois monaka na vivraka bien, naza nanga bien, diable okoso na bamiette. O nzamba tia na porte afungoleli yo, eza oyo vivre te. Kongisa kaka na nzambe. Tia nzambe na première position na bomoi na yo. Kotala bapasi ozopase nango te. Kotala bitumbo ozopase nango te. Kotala baproblème etelemi liboso na yo te. Yo tia nzambe kaka na première position. Senga na ye. Luka nzambe na motema no mobimba. Nzambe ana poso senga na ye na tongo lelo. Ana poso senga na ye. Alobi oyo tozo senga na Kongo na nga. Nazo pesa bilo, pe motema na bilo, ezotondisama na nini na esengo. Tobeteli Yesu Kristo maboko. Alléluia. Alléluia. Nani mokonzi? Nani mobikisi? Totangi na Matthieu chapitre 21, verset 22. Matthieu 21, 22. Tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez. Nzambe lobi nyonso oyo bokosenga nango na kondima na nzela ya prière bokozwa yango. Peut-être yo yaka na église oya na bafatigue à chaque jour kaka église. Lelo na kovanda nanga le na koke nanga te na oyoka pe bolembo oye na makasi oye kosenga nzambe na kondima te. Nzambe ayebaka nombre soki ya motu ya motu, ayebaka kati ya motema motu. Nzambe ayebi biso koleka biso moko. Alleluia. Alobi nyonso bokosenga nanga na nzela ya kondima. Nani oyo aza na kondima ayebi ke priere eza 9h30 déjà 6h ya misokolela tu. Na pokwa deja ya samedi azalaki makambo nyonso soki tia milambelaki ti na tongo ya dimanche 7h achofe kaka ti bato bameli misanzu te esalamelaki 9h30 ye deja soki aza mosika 7h30 deja azolongwa soki aza pembeni 9h10 deja ye wana azolongwa 30 ezobetele lokolo l'église ata kondima wana bazawa bapepa mpona Yesu. Pete tiozoya nzambe azomona yo, tiovandi nzambe azomona yo, yokanisi eloko oyo esalaka yo vanda ere nzambe sekoki yokanisi eza nzambe. Eza nzambe te, eza nzambe te, eza eloko oyo ekangi yo, eloko oyo ezobundisa yo, eloko oyo ezoboya yo bikisama, yango te ezobandisa yo. Yango tokopase na séminaire moko ya 4 jours awa mpona kolobela sur âme, esprit, corps babiloko nini elekaka na kati esengeli tolobela ngo mpo bana nzambe bazala enseigné o comprendre quelque chose. Diable aoki kocreye pratique, diable aoki kocreye kolongolo kondima. Tayokana ebisa yo mukolo na mukolo ndenge toyakawa nzambe atindaka ange na liste ya bato bakobika mukolo wana, ya bato bopambwama mpe mukolo wana. Tango ange wana ye nango ezalaka confrontation entre lumière na ténèbre. Ténèbre déjà monya lobi frère Tony moto azopambwama sere Jeannette moto azokangwama
moto azobikisama akoya pa na bino bapike bolembu porte boki kotindelo mpe mosusu invité moko oyo omonaka aza puwa mpo na yo maza ndoki aya kaka mopayapa ye moyen akende eglize eza te eloko nini oyo ekabolo bolingo na nzambe anji wana azeli bakombo bapesaki ngai yango oyo napambola lelo mpe nabikisa bato yango bayaka baye na bango te lobi nzambe atindi liste ya bato mosusu okoyoka na eglize nga nayakala nazopambwama te baoyo bazoya lobi bazobika bazopambwama bien-aimé nzambe aza nzambe ya koponapona te alinga oya boya oyo te yo nde bongisa ndenge kotambola na nzambe zala na horaire ya kontra oyo osala na nzambe. Alleluya. Alobi oyo nyonso bokosenga epai na nga bokosenga yango na kondima bokosenga yango na nzela ya priere boyebake bokozwa Jean chapitre 14 verset 13 à 14. Jean 14, 13. Et tout ce que vous demanderez à mon nom, je le ferai afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous demandez quelque chose à mon nom, je le ferai. Alléluia. Alléluia. Nzamba lobi nyonso oyo bokosenga na kombo na ngai Yesu Kristo nakosalela bino. Bien-aimé, toye awa tozosenga kaka na kombo nani ya Yesu Kristo toteya lobi nyonso bokosenga na kombo na nga nakosala nini nakosalela bino. Ozosenga na kombo ya nani bien-aimé? Ozosenga na kombo ya nani? Alléluia. Nyonso bokosenga na kombo na Yesu Kristo ekopesambela bino. Senga na kondima. Senga na kondima bien-aimé. Tango basenga na kondima. Yesu Kristo alotala pe misala na yo. Osalaka nini? Akozwa porte ate liboso na yo. Ka porte ate afungoli yango. Ata bandoki ya quartier, ata bandoki ya libota, ata monde ya ténèbre eluki kokanga porte wana ekotikala kokanga yango te. Oyo nzambe afungoli liboso na yo, nani akokanga yango? Nani akokanga yango? Nani akokanga yango bien-aimé? Jacques. Porte nzamba te liboso na yo. Nani akokanga yango? Moko te akoki kokanga porte nzamba te liboso na yo. Mo Kristo yoto tala esika nini yosala nini obebisana na Nzambe. Amen. Alléluia. Alléluia. Nani mokonzi? Nani mobikisi? Jean
chapitre 2, verset 19. Pour ceux qui ont la poto Sambela. Jacques 2, 19. Ah. Tu crois qu'il y a un seul Dieu? Quand il y a la biso bien. Tu crois qu'il y a un seul Dieu? Est-ce que Ozana Kondima Ezaka Kananzambe Moko? Banzambe Bami Barete. Dieu Blazanzambe Te. Nzamba Zaka Kamoko Yesu Christo. Bazami Barete. Alléluia. Kuti Neza Bonzambe Te. Bondo Keza Bonzambe Te. Ezaka Kananzambe Moko. Yango Yesu Olo Banatongwa Lelo. Ozana Kondima Ezaka Kananzambe Moko. Ok. Tu sais bien, les démons le croient aussi. Même Bakeno, Bazala Kana Kondima, que Yesu Christ Bazali, Nzambe. Soki Bando Kanibota na yo. Bazala Kondima, que Yesu Christ Bazali Nzambe. Soki même diable, Azala Kondima, que Yesu Christ Bazali Nzambe. Mikolomi Sato ya Kunda, Akitaki na Seya Mabele, Ibelobi. Nzamba lobi bozana kondimate ezaka kananzambe moko. Memi batemo, memi bandoki, bandimaka yango ke Yesu Kristo aza Nzambe. Pema oyo bazana ngo ezaka ka Yesu ndapesa bango. Les démons le croient aussi et ils tremblent. Batemo bazana kondimate bazolenga. Batemo balenga ka kombo Yesu Kristo. Yango na sana mokili oyo likolo pe na se kombo mosusu ezali te kaka kombo na Yesu. Batemo bazondibango pe bazolenga. Bandoki bazolenga. Ate bakangaki eloko moko ya yo tango ozobolela kombo na Yesu bazotikango bazosala nini? Bazolenga. Telema na yo likolo sikozali. Telema likolo. Même batemo bazolenga. Lelo bandoki ya libota no bazolenga. Lelo bandoki ya famille no bazolenga. Lelo ba oyo babundisaka yo bazolenga. Lelo ba oyo batelemisaka bitumba liboso no bazolenga. Tama boko likolo. Banda kopesa Nzambe merci. Banda kopesa ye merci ya bien. Oya zali Nzambe kaka moko. Oyo meme milimo babendimaka. Oyo meme bademo balengaka. Ezaka ka Yesu. Pesa ye merci. Alléluia. Merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus, alléluia, alléluia. Merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus, alléluia, alléluia. Nous te louons, 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 alléluia, alléluia. Nous t'acclamons, nous t'acclamons, nous t'acclamons, nous t'acclamons, nous t'acclamons, alléluia, alléluia. Sama boko likolo. Kende kosenga na Nzambe afungola lona. Makila na Yesu esopana. Lole fungwama. Makila na Yesu esopana. Elongola maladi. Elongola kufa. Elongola masumu.
elongola pauvreté, elongola célibat, elongola ménopause, elongola ba mari de nuit et femme de nuit, elongola échec na kata bongo na biso, na mabota na biso, banda kosambela. Alléluia. Solela makila na Yesu. Lole pongwama. Lole pongwama. Lole pongwama. Makile sopana. Makile sopana. Makile sopana. Makile sopana. Makile sopana. Lole pongwama. Lole pongwama. Makile sopana. Makile sopana. Makondo na Yesu. Yesu alobi ake kobongisela biso esika akotika biso bana betikete akotindela biso nguya molimo mosanto yango nde kozala mosungi na biso banda kobelela mosungi na kokamwa nguya molimo mosanto eleka na kokita kati na biso. Aleluya. Nakobeli nguya na yo nasengi nguya molimo mosanto yakakati na biso itakati na biso itakati na biso itakati na biso itakati na biso kambisa bongo na biso kambisa bongo na biso nguya molimo mosanto itosala 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 kati na biso tosengi presence na yo 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 presence nguya na yo presence nguya na yo presence nguya na yo nguya molimo mosanto itakati na biso salela biso bikamwa tomona bolamu na yo tomona bikamwa na yo tobeleli presence na yo tosengi presence na yo molimo na yo nzambe molimo na yo nzambe tobeleli molimo na yo yakotambisa biso na volonté na biso te na volonté na yo nzambe tobeleli molimo na yo tika
Maboko no mata bana Israel tombo tumbola maboko bazolonga soba kiti balongi bango mama oya lati jina naleli mama telema likolo ezaloza maladi telema quelque chose esalama okelimisa moto nyonso likolo maboko emata likolo Jésus-Christ nasengi marto na yo ya justice euta na lola ekita ebanda kopeta ebanda pe kobuka baserkei nyonso oyo babongisi mpo na biso baprison nyonso ya bandoki ya mabota na biso baprison nyonso ebanda kobukana baprison bandoki ya libota papa baprison bandoki ya libota mama baprison nyonso ya ténèbre na ntongo ya lelo ntongo na Yesu Kristo
Jésus-Christ. Ndokio ya mwasi. Oyo tika kabitumba liboso na ngate. Na yeba yo te. Na tongo ya lelo. Na zokuwa kamoto. Ekende kotumba. Ndokio ya mwasi. Oya koti saka kufa na libota na nga. Oya kabaka libota na nga. Oya teka kalibota na nga. Oki bateka ki. Ezalaki kala. Na tongo ya lelo. Okuwa kamoto na nzambe. Ekende kozikisa. Ndokio ya mwasi. Soka konfesa pika. Soka konfesa tasila makila. Akufa. Jésus-Christ. Ndokinyoso. Oya sana kamakita. Kona ngana bana nanga. Kona ngana libota nanga. Ateka kabiso. Akaba kabiso. Asomba kabiso. Na yeba yete. Na kombo na Yesu Kristo. Na tongo ya lelo. Na zokuwa kela ye moto. Akoma paralysé. Son malade ya paralysé. Envoyez. Pendant que tu Rejoindre-la.
Jésus-Christ. 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 Nateye le prêtre. Nateye le prêtre. Na libota nanga. Na libota nanga. Na bobo inanga. Na bobo nanga. Na kata libota papa nanga. Na kata libota papa nanga. Na kata libota mama nanga. Na kata libota mama nanga. Eza na quartier na vandi. Eza na quartier na vandi. Oyo nyonso zandoki. Oyo nyonso zandoki. Asala kamakambo na kuku. Asala kamakambo na kuku. Foka yeba yete. Foka yeba yete. Na miso na yo Nzambe. Na miso na yo Nzambe. Eloko moko te bomba maka. Eloko moko te bomba maka. Yango na sengi moto na yo. Yango na sengi moto na yo. Euta na lola. Euta na lola. Ekita na libota na nga mobimba. Ekita na libota na nga mobimba. Ekita na quartier na nga mobimba. Ekita na quartier na nga mobimba. Oyo nyonso zandoki. Oyo nyonso zandoki. Soki akonfese. Soki akonfese. Abika. Abika. Soki akonfese te. Soki akonfese te. Azwa maladi ya liboma. Azwa maladi ya liboma. Akufa. Akufa. Au nom puissant de Jésus. Puissant de Jésus. Envoyez. Envoyez. Et puis d'abord, Tangela biso sous verso. Matthieu 21. Matthieu chapitre 21 verset 22. Tika na okanga bipono. Matthieu chapitre 21 verset 22. Nzamba lobi. Tout ce que vous demandez avec foi par la prière, vous les recevrez. Amen. Hein? Nzamba lobi nyonso bokosenge pananga. Nanzela na kondima pe la prière bozo soyango. Lelo moko tozonga maboko pamba. La prière bozo soa. Banda koebisa na Nzambe posa motema na yo. Ozo sambe lozo boucher. Soki ba stationnaki oyo zo banda kotambola. Okotika su ko stationner te. Soki ni bana no zaki stationner ni bana zo tambola. Soki musale zaki stationner musale zo tambola. Soki bozune zaki stationner bozo tambola. Soki voyage zaki stationner voyage zo tambola. Soki zaki stationner na malade zo longa yo zo pika. Ozo sambe lozo tambola. Yebisa Nzambe posa motema na yo. Koya lobi nyonso bokosenge pananga. Na nzela na prière pe na kondima. Bozo zwango lelo. Banda ko bouger sambela alelo. Ozo bondela. Nyonso selenga. Nyonso bouger zo sambela. Nyonso bouger zo senga. Nyonso bouger zo sambela. Nyonso bouger zo senga. Nyonso senga.
Kende kopesa nzambe merci nyonso echange na vie na yo telema likolo moto avanda te loba na nzambe nyonso echange na vie na nga nyonso echange na bana na nga nyonso echange na bandeko na nga nyonso echange na libota na nga nyonso eza change lelo nyonso eza change lelo makambo ya sika ebandi maladi elongo elobiko ekoti célébrer elongwe mariage ekoti ménopause elongwe mabota ekoti pauvreté elongwe bamillionnaire ekoti chômage elongwe misala ekoti nyonso echange nyonso echange ate eloko moko ebebaki na nzoto na nga ya kobeba elongwe ya lobiko euti na lolo ekoti nyonso echange oyo ekufaki na bomoi na nge esekwi nyonso echange oyo ekangamaki na libota na nge efungwami nyonso echange yebisa nzambe nyonso echange yesu okiti na bomoi na nga nyonso echange yesu okiti na priere ya lelo nyonso echange nyonso echange nyonso echange nyonso echange ozota action de grâce na yo awa otie ofrandi na yo awa ntango ozoti ozoloba maloba oyebisa nzambe nyonso echange na libota na nga nyonso echange na bomoi na nga nyonso echange nyonso echange nyonso tobeteli yesu kristo mobeko na ngai moto moko abikisami na ntongo ya lelo pepa moto moko yesu achange vine na ntongo ya lelo pepa moto moko nyonso echange na libotane na ntongo ya lelo pepa moto moko makambo ya sika ebandi na bomoi na ye lelo pepa nyonso echange yesu akiti nyonso echange amen lundi na ntongo 5h30 tokutane biso nyonso awa na priere intercession nga mpe nakozala awa na priere wana nzambe alobeli nga ifo totelema mpo kobanda 9e mois oyo tokoti ezalaka ta ya bandoki basalaka bamakelema na bango amen lokola yesu achange nyonso ya biso esengeli topebisa mpe misala nyonso ya molindi mardi 5h30 kozanga te priere intercession ezokontinue osala kotekaka ya kobanda journée na nzambe mercredi lokola na ntongo priere intercession ezali mpe pendant la journée mercredi kolia te komela te banda ntongo ti 14h zala na mabondeli mpe na pokwa kozanga te tozala na priere ya protection ya mabota yesu achange nyonso ya biso akontinue mpe kobatela biso na maboko ya banguna na biso amen kozanga te yaka na libota na yo kobanda 17h juste tokodemare priere
19h tokati tia nzambe ne preuve akosalela yo makambo ya minene. Jeudi lokola 5h30 prière intercession ezali tozopelisa moto yaka tobanda na Yesu. Vendredi mpe lokola prière intercession ezali. Pendant la journée, dans la vie à ma bonne délit, pendant ton 16h, au lieu de commélater. Ça y est, sur les preuves, qui ont fait changer. Amen. Hein? Vendredi, la propre prière et causale. Ce qu'on va dans la musique, il y a une prière pour la toute causale, la veille de prière à Awa. Namukola vendredi. Ce qu'on y a prière à pourquoi, il y a un bilamba non balamoko. Ce qui peut y veiller des prières vendredi, il y a Kambala Moko, il y a ça qui tient ce salé et chanter. Vendredi qui pour mango, veiller des prières des amis. Amen. Hôtel Nyoso, cercueil Nyoso, et vous allez briser. Oh Nyoso, tu vois qu'il est pour le Fakota. Pour ça, ça pour les portes à Sika. Au moko takokanga yango nyonso esalineni échangé. Donc dimanche 9h30 bien aimé yaka na rendez-vous ongano to signer na Yesu banda musala bien avant sala musala na pokwa 7h esio kongami même au coma awa 7h coma Yesu amono komi avant ya ye alobi na yebi misala bozali ko salelanga lokola bowanga nengate na kofungola porte oyo moko ta kosala nini akokanga yango tobeteli Yesu Kristo maboko. Alléluia. Nani mokonzi nani achanze nyonso ya biso tobeteli maboko. Bato nyonso oyo baza na baproblème bokotikala tokosolola mpe kosambela na suka bato mpe baye lelo bokotikala mpona kosolola na suka. Amen. Tobandaki na ye Nzambe nanga tosukisi na ye Nzambe nanga. Alléluia. Nzambalola topesi yo merci oza tata biso tozali bana ochange nyonso ya biso na ntongo ya lelo osali changement kati na mabota na biso mpe kati na église no la bonne nouvelle okomisi biso ya sika maladi elongwe kati na biso kufa elongwe kati na biso kolela mpe konyokwama elongwe kopauvreté elongwe célibat prolongé elongwe ménopause elongwe bafemme de nuit mpe bamari de nuit balongwe papa ofongoleli biso porte yo moko telemi liboso ya porte ofongoleli biso moko taoki kokanga yango porte wana eza ya bamillionnaire porte wana eza ya bamariage porte wana eza ya kimia mpe ya esengo porte wana eza ya mabota porte wana bavoyage ya misala ya sante papa topesa yo nini na bolamu osali likolo na biso po ete na porte na bomoi oyo ofongoli liboso na biso yango topesi yo merci. Bana no nyonso bayi lelo bapambwama baoyo baye mpe lelo te bapambwama batela biso toyaki biso moko kolo tokomi tozonga biso moko te tozonga na nguya molimo mosanto kati na biso azala liboso na biso mpe nsima na biso mobateli mpe bokengeli oyo nyonso akoluka biso po azwa bénédiction oyo te kati na biso akomona biso te akomona barrière ya makila na yo oyo esili na kozipa biso na kombo na Yesu Christ mokonzi mpe mobikisi na biso. Amen. Tokosali te tozali na programme ya construction ya kotongela Nzambe ndako baoyo nyonso bandimaki na nsima
ondimaki na mbongo poto banda construction na Nzambe soko yaki nango après prière oye kopesa soki pe ondimaki te kota na musala wana poto tongela Nzambe ndako pepa Nzamba lola Nzambe na les André dini abala apambola